Bonjour, bonjour la famille, hein. Bonjour à tout le monde, hein. Bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Coucou, coucou la famille. Hein. Aujourd'hui c'est vendredi, en tout cas, voilà, les jours passent vite. Hein. Coucou à tout le monde. J'espère que tous en a beau temps, les lots bandekunanga. Et puis tous soit une semaine, il y a congé, semaine prochaine, il y a congé. Alors, Bambo, t'es ébélé, na batunion, sur Live Together, vraiment, dans la souci à Mobali, n'hésitez pas, benga la danoise, na 0044 74 38 03 16 23. Voilà. Pour la danoise. Yenge, na bande konopsia bundu dia Congo, na église en PVA Longo. Shalom, na ba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel. Bachalom bisika bizubino matondo na bakimbangista basalam alaikum na bande konamsa ba musulman lelo mukolo na bango bakumisaka ala vraiment bande konanga bino surtout bo sepela na la danoise na sengibino ba merci na ba j'aime na bino merci na ba commentaire bande konanga n'hésitez pas cha commentaire no malamu ekozala bien lakisa mayele na yo lakisa sagesse na yo baninga pe bazwa parce que to kabola kango kaka malem ezalo kwa gâteau to kabola ngo ndambu yo ko lia lelo gâteau pa na nganga pe lobi na le gâteau pa na yo ezaka ndenge wana mais ko finga nde to doser surtout dans sous les barbas tout ça là vraiment effort ezala zéro insulte mais beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence et vous allez bien. Bon continuez toujours à aimer ma vidéo bande konanga chabwe. Mais mission surtout tes aka wow. Mais ce qui peut s'épéliter au tchenase koleka inaperçuté et zaka kito côté. Voilà bande konanga toyeka ndebino mo boyebi mama la danoise ayaka ce qui prophétie quoi to zangi saka koya nangote bande konanga parce que toyebi ngonga te toyebi tangute toyebi te place nini nzambe na biso azolobela biso vérité ou bien azolobela biso lokuta yangwana toyaka nango toujours na kati na bino pona boyoka yango boyeba ko analyser yango. Alors bandeko na ngai kaka bino mo boyebi touti kokufela ndeko na biso na kombo ya Rafine Tumba. Avant tout ça prophétie yango bandeko na nga tomeka nano kobeta lisolo ya Rafine Tumba parce que ezo kendeka na cadre wana entre temps peso qui n'est pas na cadre ya ba concert ya ferego là parce que ezali prophétie étalier et bimina monoko na ngai te pona bino bozaka bokubando ya kofinga ndenga ngai na yeka ko présenter bino yango parce que eza déjà na média oya kolinga ayoka yoki oya komona ke eza lokuta akomi lokuta parce que kolobana mutu ke likambo eza lokuta eza kofinga te voilà eza opinion na yo on dimi yango te on rejete yango o pe kolobango ya solo gloire à Dieu. Alors bandeko na nga tokufeli ndeko na biso mwasi bino moko boyebi kaka na communauté na biso eloko pina na kamwa makasi na communauté na biso tolinga koyeba définition ya mbongo matanga te. Mbongo ya matanga na yeba te soki mutu akufi mbongo yango pona nini ekomaka ya bana ekomi ya mobali ekomi ya batu batikali te. Mbongo ya mowei ezaka ya mowei avant bino bolia yango eza lokola testament. Vous comprenez que mutu soka atiki testament avant bolia yango il faut d'abord bakundi ye bakamna ye sili nde sima oyo kotikala ekoti na testament. Bino bosi bomona mutu atiki mbongo na ye bokundi ete bozo sundola ye bozo elaka biloko atiki esimba te. Eza ndenge moko mbongo ne so faire partie na biloko na ye. Alors ndeko na biso akufaki batu babimi na bango ba volontaire babandi ko cotiser famille na ye ezali bolingi kotia toujours famille ya mowei ebima kaka mabe na ba matanga nyonso yeba ke yo muto lukela ba famille ya mowei babima mabe na ba matanga ya yo pe bakobima mabe mukolo yo kokufa karma existe. Soki yo respecta famille na yo respecta tata na yo mama na yo banoko na yo batata mwasi famille na yo respecte famille ya moninga pe ata soka kufi respecte famille wana. Soki bango balobi ba okunda mwana bango lelo so balobi ba okunda mwana bango lobi so babi ba okunda mwana bango eza famille na ye tali yote eza makila na bango pe bazana ba coutume na bango bazana ba chef coutumier na bango bazana makamu na bango oyo yo yebite oyo ta musu ba che date wana faut ba kunde na date wana faut bo respecter
Exactement pour attendre pesi bino date. Bon ko lo bate, le quoi baza pressé, le quoi ba contacter biso te ça veut dire que baza na mbongo na bango kokunda, biso to cotiser sote to pesa mbongo wana te, ba kunda bango moko, mbongo wana to bombi on to pesa ngo bana. Poni boli pesa bana malédiction. Bino mokati ba mbongo wana ba cotiser ka wana ba matanga, eza ba mbongo malamu. Boyebi ba source nango, boyebi place euti, bana jani bo pesa bango mbongo. Mwana nini ya jani bo subo moni ya bongi na mbongo wana. Boke ne kune pa bana jani boke no kutuna soki bako yebisa bino ke mbongo ngo kunengi sileli to yebite loko boloka ka bana jani bakende bakabola ki bapesi bango bino pe bolingi bo sala bongo mais oya Rafine Toumbe ce n'est pas la même chose. Gouvernement a touché en côté biso déjà moko to zwa ki corps wana ba congolais pour le to kundango association ezali mais so boko kanga mbongo wana eza triste ba kunande kona bino na bonheur te ba kunda na cercle ya malamu te ba kunda na libulu a moins cher parce que ba libulu pesa na ba prix nango même na poto pe eza na ba longévité nango soki bo moni bongo bana baza mike bo sombele ta ya 30 ans. Là, moi, ça se comme à 30, 49 ans, a commis déjà na famille, a déjà na mobile, a oui, il y a pour prolonger les sous. Mbon wala boza na ngobo pesi famille, bo là basisi kokuna, mowe, a ça peine a besoin, basa il est Pierre Tombal. Na Pierre Tombal, boye les sous ko senga batu bambon. Et ça qui to côté, donc batu baya na pote basala bambongo, pour na ko kabaka ngo ko sa ko bimisa ngo kaka na désordre. Loko la ba pesi mbongo ane monani boso la ngala na famille yango pe na potoka ndeko moko ndeko ngo pazani mutu mutema mabete mwa mobali ya bato poser abala ni kutu mundele azakane na miliete bolika place yo so ba bimisa bato ka bazamba ta maboma tozala maboma te biso bato musutu yaka liboso na bino o to vanda na banc de l'école to kota na ba université to tanga na université tozala ka bazoba te. Mais ce qui Zamba ti biso to kota na milieu na bino to la msabino conscience to la msabino conscience alors moto nyo soto oya simbi mbongo wana bande konanga bo contacter fimbu na kati ya Bruxelles so ozo yebate o contacter nani parce que ti ozu mbongo bato ozo contribuer ba mbongo ozo yebate place nyo ko tia mbongo bana ngozo boko pesa mbongo omoni bango te oyebi place bazate est-ce que social nga ko pesa accès au mona bana ngo parce que na mukanda papa na bango na mama na bango kombo no ezate mais ndeko wana mobali azawana mbongo pesa bolini bo pesa ete association ezawana ya batata ba sage ba mikolo ba sala makambola na liège mbula na mbula yote mutoko ya lelo ya ko corriger bango pesa mbongo bakunda ye basomba libulu ya bata ebele basombele elamba ya malamu basala tutu soki esili mbongo etikali ba pesa bino compte rendu soki bozana besoin compte rendu mais tant déjà so pesi mbongo na yo bosana ki opesa ki mbongo o bando landela ngo ba compte rendu baneni bon en tout cas ezaka passe bande ko na ngai sans tarder tozoka prophétie ya faire gola soki na bandaki na ye parce que ndiko na biso nani Rafine azalaki mutu ya nani ya faire gola bino nyoso boyebi yango azalaki vraiment mutu na ye bande kolia na ye bazo tambola na ye bamusukutu balobi ke basangisa banzoto toza na biso na ba preuve te mais balobi azalaki mwasi na ye et tout bango na ba Yvette Kalombo donc voilà quoi liste eza mwa mulai ba bima na faire gola. Alors bandeko na ngai il peu concert ya Didas et Betty azalaki ne kuna voilà apparemment azalaki na bonne santé azalaki na Bruxelles ba o ba monaki ye vraiment bandeko na ngai alors asikotika biso ndeko mwasi atikali pe simate na prophétie yango yo bolanda na bokebi nyonso bozela fona meka ko zongisa yango na nini oh yango ta bozela muke vraiment bandeko nanga voilà pesa oyo yango yo tokozongi to lekisa mo muke ato bandata parce que la coupe pour le poto za nzambe to lekisa wa kobundisa biso kasi bakolonga biso te nzambe aza malamu amérité double honneur voilà Kiti ya bokozi na yo kolo Yesu ekomela seko yaya na yembi ki
ekomela seko ete yozali Nzambe Yahweh yoleki likolo na nyonso Yahweh nazali kogumbamela yo lokumu kembo na yo yaya na yembi kiti ya bokonzi na yo Adonai ekomela seko. Mais bien aimé, Nzambe améritaka double honneur. Amen. Améritaka adoration, améritaka nyonso na biso po ete bolanda bokebi nyonso bandeko na ngai. Bandeko na ngai message oyo Nzambe ayebi na kopesa ezali mpona artiste monene ya mboka na biso na kombo ya Frère Ekola Bebelenge. Bandeko na ngai lelo na bandaki kotala oyo ezali statut ya motu oyo tobengi ba statut ya WhatsApp. Et na kati na statut ya WhatsApp na moni ye atiaki oyo ezali métro ezotambola peuple de Dieu. Métro ezotambola et na métro wana na moni bakomaki bakombo ya Frère Ekola. Peuple de Dieu esali une semaine soki 2 semaines Nzambe ayebaki na kopesa oyo ezali message et babisi ya monde de ténèbres eyebi na kopina. Bandeko na nga diable a changé aux stratégies et saleli nae et bao bazali na miso molimo bazo mona déjà aux stratégie nae nyonso ndenge azo changer pour na ko distraire aux bana na Nzambe. Et Nzambe lokola azali le Dieu tout puissant mais bien aimé azo fungola aux bana nae miso pe bazo yeba stratégie aux ya diable na makambo nyonso azo sala. Bandeko na ngai tangu na tali na statut ya motu et na moni ezalaki métro na métro wana na moni bakomi bakombo ya Frère Ekola. Et directement Saint-Esprit abandi koloba na ngai mwana na ngai omoni métro oyo ekobomisa oyo ezali bato ebele bato bakozala sacrifier ebele na métro oyo eyebi na komona bato bakozala sacrifier ebele. Et me bien aimé ndenge na vanda ki nye nazo yoka oyo ezali voix audible ezoloba na kati na nga ke bato bakozala oyo ezali bato bakozala sacrifier ebele na métro oyo ozomona. Oyebi lisusu na concert ya Fali abimisaka métro te mais Fali abimisaka oyo ezali camion ya Coca-Cola. Omoni dimension oyo bato bakufaka mais bien aimé wana Saint-Esprit ezolobela nga na voix audible bato bakufaka oyo ezali ebele et Frère ayebi na kosigner oyo ezali contrat na contrat oyo asigné bato bakozala sacrifier ebele ekozala na concert te mais bamort subite ekozala ebele et bato bakozala sacrifier ebele mpona métro. Et bien aimé tango nazongi na bomoto na ngai bamoko nalobi o Seigneur makambo nini oyo yebi na koyebisanga donc métro oyo ezali métro oyo ekosacrifier bato ebele mais bien aimé biso nyonso toyebi métro ememaka bato ebele métro ememaka bato mokie te mais métro ememaka nde bato ebele par rapport ya bacamion oyo tomonaka efali abimisaka oyo ezali camion ya Coca-Cola et bato bakufaka ebele na concert na ye wana ya Bercy. Et Frère Ekola yebi na kobimisa oyo ezali métro na concert na ye teke nde bato bakozala sacrifier mais bamort subite ekolanda bato na bandako me bien aimé bamort subite ekolanda bato na bandako okomona mutu oke concert après nsima mokolo oye kozwa oyo ezali mort subite na ndako na yo mais oyebi oyo ezali ntina te. Mais bien aimé il faut faire très attention na baconcert oyo bozokende bosala keba et message oyo Nzambe ayebi na kopesa ezali mpona Frère Ekola. Ainsi dit l'Éternel, Frère Ekola métro oyo oyebi na kobi bandeko na ngai bandeko topekisi bino te eza loisir
eza culture ya mboka na biso mais tozopesa kaka oyo ndeko na biso ya mwasi nzambe alakisi ye tolobi na bino te bondima na makasi tolobi na bino te ke eza bongo te tolobi na bino te ke mama la danoise alingi fere te boyoki pe balobi fali kuna ye pa bimisaka Coca-Cola na oya Bercy bomonaka pe nde bato bakufaka ebele bakufaka seri yango pe boyokaka kingandi bwakei bandeko bango nyonso na bafali bakofi wazekwa bafere baza ya nzambe te Denis Lesi awutaki koloba yango bandeko na ngai alobi baza ya nzambe te bosala attention bokeba na kokangama na bango na kotia pe résumé ya suka maloba ya Denis Lesi pona bomona ndeko na ngai mutu amemaka mutu balobaka bien mutu ya train au comprendre soki otengami ke na oderaye bato nyonso na nsima bakufi bandeko biso tosala mosala wana ozomema milimo ya bato na bato donc bandeko na nga sikoyo balobi ke fere aza na metro donc akotisi bato ebele na kati ya metro wana bokoti wana bandeko ntango bokozonga na bandako na bino nde place makambo koyela bino ebele bamusu bakomi kokufa bamosi biti bango moko bosi komona pe ndeko na biso azalaki na ye kutu si sikoyo nazo comprendre te tamusu bino bo comprendre akendeki opi asalaki crise na ndako ayokaki kapasi alobi nakende nga moko na hôpital ou bien kendeki rendez-vous bakomi kuna bakangi ye kete tomoni oza bien te bandeko nazo comprendre te bamemaki ye ndenge nini parce que liwa na ye ese lokola brisque lokola mort subite bandeko nanga bosala attention tozoyana kaka to akolengela to akoloba na bino ke bomilengele malamu soki pozo ndima na yo te eza problème moko te et puis bato mosusu mpe bazalaka na bantikor na bango ata bakebisika bongo bien blindé baparent na ye déjà babongamaka bapriaka aye atambolaka na ye na gloire ya éternelle alors bandeko nanga mutu na mutu aza na ndenge na ye to continue tozokende na biso na suka yaya bolaike émission bopartage mpona bafaible bazalaka ebele bafaible bandeko nanga base ressaisir bayebaki nzela baokende eza malamu te ebele baolongwa bamboka na bamboka mpona balandaka ye partout azokende kobeta estce ntango ozozonga na ndako ozozwa victoire ozozwa gloire ou bien ozozwa eloko nini fali pe akobeta bandeko na ngai tango kolanda miziki wana tango zokende kuna ozozwa nini bandeko na ngai tango ya nango na ndako eloko nyonso tango balandaka moto salaka bila tango nazongi na gagné oyo tango nazongi na gagné boye na gagné son kitoko na sepeli na bini na moni boye mais tango zongi so na ndako mort subite ou bien mimi ma malédiction na ndako na bana na famille eoza kitoko te alors bolanda oya kondima ya ndimi oya koboya boyi boyoka ndamusu bolinga bomona ye bozana tshila binisa yebaki bato bakokufa ebele ntango mosusu yo signé contrat oyebi na yo te oyo ezali ntina ya metro oyo bayebi na kobimisela yo producteur ye moko amemi oyo ezali charge na ye ntango mosusu yo oyebi te nzambe aye kopesa oyo ezali message oyo mpona yebisa yo metro oyo oyebi na kobimisa ekomema oyo ezali bato ebele po ete metro yango ememaka kaka bato ebele ememaka bato mokie te e bato bakokufa ebele bamort subite ekolanda bato na bandako na bango ekozala na kati ya concert na yo te me bato bakobanda kozwa bamort subite na ndenge ya bafamille na bango na ndenge ya bandako na bango ekozala libanda ya concert e makambo nyonso wana ekoya na motu na yo na mokolo asuka nzambe akotuna yo makila ya bato wana ainsi dit l'Éternel yo yoki message ondeko nanga milengela po ete metro ememaka oyo ezali bato mokieke metro ememaka bato ebele boyebaki Ferregola abimisi oyo ezali metro e ekosakrifie bato ebele nde bakokende bamort subite ekozala ainsi dit l'Éternel tika ete nzambe apambola bino na kombo na Yesu Masiya nde nalobi amen. Amen bandeko na Everybody's talking about ya kokomate ebele ezali te toke na lombango totiela bino Denis Lesi
Bagaso babulu yeke kande ba Congolais bazala bale bango bambongo mama bango ozela Denis Lesi alobaki nini na conclusion na ye bolanda na bokebi nyonso to bande konanga ezaka 3 minutes na makambo ka itali ba musique alobaki c'est ma sœur Rafine Toumba. Rafine Toumba c'est ma sœur. Okay. C'est mon ex journaliste. OK. Je suis son patron. Bolanda conclusion. Et je l'avais laissé entre les mains du Seigneur après avoir insulté mon frère et toute ma famille. Je n'avais aucune rancune. Que Dieu protège ses enfants. S'il y avait quelque chose qui peut sauver ses enfants, que Dieu mette ça hors de l'état de nuire. Amen. Que les enfants vivent dans la paix. Je l'avais remis entre les mains de Dieu. Si jamais que Dieu avait intervenu dans ce cas, qu'il protège ses enfants. Amen. Et qu'il les reçoive dans les cieux. Et je suis vraiment touché. Mes condoléances. Évitez d'entrer dans le cercle des gens nocturnes. Vous qui, journalistes, qui soutenez des musiciens, des politiciens, des gens nocturnes, faites attention. Ne t'approche pas trop. Reste à distance. Parce que dans le monde là, on mange tout le monde. Okay. On tue tout le monde. On écarte tout le monde. Si tu es fort, évitez d'être dans le caméra en face dans des églises partout. Faut pas s'asseoir devant. Évitez. Évitez les caméras. Évitez dans les églises et puis il faut pas s'asseoir devant. Non, évitez les caméras. D'accord. Mais les caméras sont partout hein, dans des églises, même si tu es derrière, on peut bien te filmer. J'ai dit. Mais je ne sais pas, au moins tu peux dire aux gens de pas aller. L'esprit de l'égarement. L'esprit aussi qu'on peut bloquer. L'esprit, vous priez Seigneur qu'on ne me voie pas. D'accord. On ne te verra pas aussi. Ok. Deuxièmement, j'ai repris les normes de l'église. Je me battrai contre tous, je suis d'accord. Je remettrai la parole dans l'église. Quel que soit le nombre des ennemis que j'ai en France, aux États-Unis, partout, je suis un prophète. Vous rappelez aussi à tout le monde de nous suivre qu'il y a 85 sur 100% de pasteurs. Je le répète. Il y a 85% de faux pasteurs. Oui. Qui sont dans le mal, dans le fautes, dans le magouille, dans le fétiche, dans le tout ça. Ok. Alors, ne saute plus aux yeux. Ce qui saute aux yeux n'est pas Dieu. Tout ce qui brille n'est pas. Tout ce qui n'est pas brillé n'est pas or. Okay. Fais attention. Et à mes frères musiciens chrétiens, quand vous faites vos concerts publics, à Moïse Mbiye. Non, tout le monde. Ah, tout le monde. Okay. Même au bassin, il y a pas bête en aventure qu'on a $200. Nani au bateau. Oui, pas bête en hôtel, payer l'argent, c'est pas un problème pour moi. Mais mon problème, c'est que faites en sorte que tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons, que Dieu tire gloire, que nous puissions introduire la parole et faire recevoir les gens Jésus-Christ. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup pour cette... Et à ceux qui ne me comprennent pas, je mènerai la lutte. Premier amour. Nous devons rentrer dans le premier amour. Et c'est ce que je vais amener comme lutte. Je vais aller avec ça jusqu'au stade des martyrs. Et puis on a entré des... Je vais aller avec ça au stade des martyrs. 7 jours. On va commencer. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On rappelle les choses que les pasteur Moro a violé. Moi, on a 14 ans. Azan a limité. Et ben, Azan a limité. Oui, à cause de limité. À cause de la côté là. Il y a dans côté là. Oui, bah l'église a mis les précédents. Limité. Réfléchir bien, c'est ça limité. Né dans le monde. Limité, hein? Oui. A violé, moi, on a 14 ans. Quand la mine était bon, on a fuité au bima. Donc. Et puis, Botika Pierre Casse. Pour casse bolobi na violeur bokangi moi ça moi mon le lonza le côté de la c'est ma sœur Rafine Toumba. Rafine Toumba c'est ma sœur. Okay. C'est voilà la famille, j'espère que vous allez bien. Tous ceux qui vont apprendre lelo o azana mato ya kondima andima o azana motema ya koyoka ayoka
Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bon début à week-end.